Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de... Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rage. Quand je suis dans le... Mbote libota, mbote bandeko. Lelo to ekota la lupango moko awa na commune ya Matete, to kitilo na commune ya Matete to l'accelo ka bien. Nde to mesana ko l'accès bino toujours biloko ya bien. Donc to na quartier moko ya Kimia, quartier moko ya calme. Donc bandeko nanga bino bozala libota nanga. Nayebi ke boza ebele ya Rolanda chaîne na biso mais toyokana kina bandeko nyonso ana Kinshasa o bandeko na bomba za na poto ba o bakenda ba poto ba 30 ans ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans ba sombara lupango te na Kinshasa. Poutine ye wana abandi ba marambu na ye a bombarder lelo to lobby oluka o ya Kinshasa famille go yamba o te po ozana place a kovanda te kovanda na hotel. Eza nango pe bien mais mingi lukesika na yo air yango yo mwa mabele na yo tika bandeko na Kinshasa bazana eloko te famille eza na mwa état moro critique luka mwa eloko tia ba parents luka mwa eloko oleba dérangera yo créer mwa eloko moko boye ekotaka te eloko ya mokie po bandeko ba vivre po soki oye Kinshasa otika eloko te osomba mabele te eloko moko te en tout cas toyamba ote donc wana eza ba réunion mo kaming te to kotana bandeko nyonso o bandeko na ba genda ba poto bazo somba te kotinda mbongo to lembi botindela biso ba mbongo to na posa elo mo pe kotaka donc to ada na avenue na obaki to na commune Matete to na avenue to komi da liboso lupango to kota bongo to beta masolo na kati encore tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont... Voilà donc toi na kati ya lupango wango to ekotala yango yo bozomona nde lupango eza propre lupango eza vraiment na lumière eza ndako ya munene oyo tomona o en étage donc salon eza na se ba chambre likolo escalier oyo basala étage oyo basala ezali mpona koaccéder na ba chambre na ndenge ya libanda po tozalaki na idée ya kokabola se na likolo mais na ndenge ya kati na salon to lakisa pe na kati escalier ezali donc boyebi ke to na avril mbula ezobeta ya koloka donc nzambe asala avril vraiment nde na idée ya mai donc mbula mikolo eza mo trop bomona mabele eza sec mais moi mai eza bomoni ba mur donc ba mur elakisaka mikolo ba mbula na yebi subino mbula nde mbula donc lupango oyo eza 12 mètres donc 11 mètres 95 cm na ndenge ya largeur et puis molai nango aza 20 mètres et puis soki oye place ndako esuki na esi tokomona bon wana tozongela ba dimension nsima mais déjà na ndeti na se awa porte oyo tokomona oyo eza porte ya entrée ya ndako mobimba donc okokotela awa escalier moko eza na salon o matimba mo likolo o accéder na ba chambre yango oyo ba fenêtre yango wana eza na ba auvent mpona mai porte pe bomoni to ba check déjà mabende mibale bomona likolo wana mpona ba auvent mais nanu ba sisi misala te bomona ba pembeni na mwinda libende mo na gauche libende mo na droite eza wana oyo babengaka ba auvent mpona mai soki ebeta na mur ekota te même ba mur bomona eza mwa mouillé donc mbula ebetaki na butu ya dégâts mais lupango evandisaka mai te donc évacue mai nyonso oyo tomona porte oyo eza porte ya toilette ya libanda toilette ya ba visiteur na loba kaka donc yango oyo
et puis oyo eza escalier oyo eza porte mpona mobima na avenue mosusu eza tunnel me ya monene depuis awa toye bianderie bafenetre minene donc elakisaka salon mopepe ekotaka ya dega mpo omona déjà na bafenetre donc oyo bomoni antenne oyo bianderie na biso place ya kosokola bilamba mwa basani na ndenge ya libanda et puis awa okobatama mpe motu na ndenge ya systématique moto ayo oluko liboso bolobaka papa n'est pas là maman n'est pas là mais mère avandi nde mopanzi oyo donc eza mwa gdg okobima mpe na porte ya moke okei mbala moko bafenetre oyo likolo tomona eza bafenetre ya véranda ya bachambre donc bomoni escalier oyo tolakisaki wana mpona komata na bachambre donc avant oaccéder eya na véranda bomoni oyo efongwami oyo eza lokwa porte oyo bacréa likolo awa mpona kokotela likolo mais ndako en soi etongama mobimba kobanda na se salon monene salle à manger toilette cuisine allez so mati likolo toana 3 chambres na salle de bain donc escalier oyo eza koservir na ndenge ya komata na bachambre likolo donc mati na bachambre véranda et puis okoti na bachambre donc il faut donc déjà to comprendre que likolo avant koaccéder bachambre eza na véranda donc oza na chambre okobima mpe na véranda ozozwa mopepe donc voilà un peu a tozongi na ndenge ya liboso lupangu nde nalobaki molai nango kolongwa place na telemi ti na portail place ndeko wana azosukola mutuka eza 20 mètres donc kolongwa bomona portail ya noir wana espace oyo ebandi kobanda na gauche ti place ndako esuki wana place baporte moko ya mabende eza wana ya bagister ezali 6 mètres donc eza 20 mètres à partir so olongwe na portail oyeba otangi 10 mètres après siko place ndako ebandi nde ekoti 12 mètres donc tokota na kati na kati tolobaki tokozwa vraiment mingi te mpo toye ntongo makasi donc oyo eza image ya kati ya ndako eza image batindeli biso ya kotindela donc nasi bomona différence par rapport ya qualité ya image donc oyo eza mutu ye moko akotaki na kati ya ndako azweli biso image vi ke tozalaki tongo moyen tokota na ndako ya bato na ndenge ya tongo wana eza ti donc escalier yango wana obomona escalier yango oyo voilà donc atwana escalier pour accéder likolo bomona niveau ya plafond oyo basala ya propre na mabaya bomona décoration na kati ya palais escalier yango okomata na bachambre voilà un peu kati ya palais ndenge ezali bomoni tomoni ndeko azo arranger palais ndenge ezala kaka donc tongo moyen tokotela te moni bamabaya ya propre oyo ezosala comme plafond bon tobima biso na libanda tobeta masolo tozongela libanda wana ezali kaka mpona kozwa mwa idée ya kati ya palais ndenge ezali donc awa libanda yango oyo bomona mire eza mwa moye mokie donc lupango oyo towana komi na matete batia yango na prix ya $180,000 à discuter balobi eza à discuter makambo nyonso ya makambo ya lisolo soko oza intéressé kosolola eleki nyonso donc oyo bomona oyo eza mabende ya bagister donc selon moto aza awa na lupango alobi ke bagister bapesa bango déjà préavis mpo babima donc batikali na 1 semaine mpo balibere donc nde eza boye aire tokoya tokokuta déjà baagister baza ya sute lupango ekotikala sec donc awa toza sikoyo liboso ya lupango tobima sikoyo tolakisa distance entre lupango na avenue na makadam omoni place sketch wana ekotela wana makadam donc lupango eza lokwa deuxième parcelle moni tozoome eza lokwa deuxième parcelle na makadam donc eza na emplacement moko ya bien ya emplacement moko idéal quartier moko résidentiel donc mpona baoyo balingaka kovanda na matete ya kimia mpo toza na matete commercial toza na matete résidentiel oyo siko eza matete résidentiel donc so olingi okolisa bana na baintelligence moko ya bien na éducation moko ya bien bomoni bavoisin nde bazali batia yango $180,000 à discuter mais mokolo nango alobi boye edi soki mutu aza intéressé aya tosolola makambo nyonso basololaka kaka donc bakimaka mbula na mopepe te so osepeli na eloko iyaka
boko solo là pour aza vraiment na posa yambongo donc oyo esengelaki koloba pona lupango oyo yango wana. Merci na ba oyo bakoza intéressé, merci na ba oyo bayoki conseil nde tosololaki mpona bandeko nyonso bagenda poto baosalela oyo te na kini donc bye bye.